eza voyage ya Londres Paris. Voyage yango ezaka mwa mulai 8 heures du temps ya nzela kobanda na Victoria Coach Station à l'après boyeti na Dover bomoni place na bakomi France check-in aéroport check-in après d'être que ça en aéroport après là bozui bise ti bozelis air nabino après là tozotambula na kati ya bomonde otambula na kati ya Dover mpona kokende kotelema na terminus ya kozela nini na biso train na biso oyo ekomema biso na le Châtel ekati na biso na ngambu ya France dans nde bozomona ndenge wana toza toujours na kati ya Dover na bis sikoyo bis ebandi kokende ekomi kale tokoti na kale biso wana tozwa direction Lille parce que toza na bis ya blabla oyo tozomona sikoyo ezali sikoyo bozokende mpona kokende kokoma na mboka ya kale totambolaki na kale wana biso nyonso biso ye wana nzela totambola ti na bise ezosala kitoko mingi après la tokomi na mboka ya tala bomoni bus o bomoni wana ezali pai ya le Châtel na l'accès le Châtel ndenge tokotelaki na kati ya bus le Châtel yango yango wana bus ezokende na kati tokezwa le Châtel tokota na kati ya le Châtel fotozana mtaa na kati ya Dover awa tozotambola donc ozomona tozokende zwa direction ya le Châtel train wana ekotaka ya monene wana ekotaka bis na kati ba voiture yango direction oyo nini biso tozokozwa. En tout cas, merci mingi na bandeko nyonso kotali toza toujours kaka na kati ya Dover po Dover eza monene toza toujours chauffeur azokende kaka azokende mpona tokende kozwa train na biso yango na bozomona place tozali toza kaka na Dover oyo ezali bis ndenge nazotambola na kati ya bis nazofilmele bino na kati ya bis. En tout cas yango wana bandeko nzela oyo ezaka motuse mingi ezaka malamu mingi eza mpenza na motusi mingi mpenza te biso wana kaka na kati kaka ya Dover kaka tozotambola kaka monitra yango yango wana kuna oyo ekomema biso na kati ya train wana bozomona yango yango wana kuna na olakisa wana minene wana so bozwi wana nyonso bisi na bino ekota na kati ale ekokatisa bino na ngambu ya Dover yango wana natikeli bino video oyo botala eza video moko kitoko bosepela na yango soko olingi osala voyage ya Paris Londres Paris na bus ezali facile mosusu ekende nzela ya bato misusu ekendeke nzela ya le Châtel donc nde bomoni ndenge wana bozomona kaka badrapeau ya mboka Angleterre yango oyo azokende kozwa nini na ye. En tout cas merci mingi oyo ezali vogue na ngai nasaleli bino na voyage ya bis Angleterre Londres Angleterre Paris na bus. Oui kai wana susu na continue na bino ndenge eza boye ngai ya bino mama Jetu na zokolakisa bino voyage ya London Paris omoni de Châtel yeyo donc voyage na ngai ezokokontinue namoni nini na namoni bis yango oyo bato bakotaka na kati chauffeur azosala manevre ya kokota na kati ya bis na kati ya Châtel wana train wana omoni manevre asali biso yeyo tozokota sikoyo na kati ya libulu ya train wana bomoni jaune wana tokoti na kati train oyo nde yango nde ekomema biso ti na nzela ya kale train wana donc toza na sikoyo train yango wana kuna ozomona mpona kolakisa bino baimage ya train oyo ezali komema biso na nzela ya kale bandeko nzela ezali malamu eza na facilité ebele tike eza moins cher donc mpona kokende France na bis c'est plus moins cher mais ekomi cher mwa moke po kosomba tika wana bomoni wana train
oyo bozomona wana ezali train oyo ememaka bato na nzela ya kale. Donc ezozwa batrain ezozwa bato na Dover etindika bato ti na kale. Direction na biso ezali nini? Ezali Lille, Charles de Gaulle après Bercy Lukiti piste. Yango wana na suki wana bandeko na ngai, merci beaucoup. Nalola pembeni ya Nzambe okotambola makolo pembe. La solitude désole le cœur et contente l'esprit. Eric Gouigne, l'homme, deuxième épisode, Mobile. Claude Moussaï, l'homme de grands événements. Hélène Kapaya. Mama Landou, Balo Batela Francis Ebede. Malaboni na ebisa yo. Kongere fai pona lilampona. Bolingo na yo etinga minga na koma esclave d'amour. Tenga contre mur na sangi défense. Ide Budimbo, Pempe Mabengo, Tati Pisto Mongondo, Emalema. Retrouve la kanga ya maloba Kwenye Général Patience Kyoko yanga inatalaka se Betimbo Tala sokyoko yanga nandima Tina ta foto na talaka ya Pona leisa molimo Divine Mambo Bembele Zimutu Pegon Saint-Valois Japon toujours Malaboni na ebisa yo Sele achile Saoudienne Bolingo na yo etinga minga na koma esclave d'amour. Tianga contre mur na sangi défense. Yeshole Nesma kia Didia Tabao Kia Kugbenye Lolo Spaghetti Sukila na nuwana tarananga na kamya lela lela bolingo na mato ya baneko salamawa Eric Gouigne Bakemba ebonyo komyo sala neti na noloba te Pourquoi Komyo salanga zoba zoba La bola tinda ta mesa Je mokolo masueko kanga Na Eric Gouigne Masengo Disengo Patrick et Claude Kabamba Vida Baekula Mawe salaka ngai ntango balobaka nanga soki ole otondi te tikolandaka Eric Gouigne moninga nanga nabengaki yo na telefone na minuye oboyaki na yo kondimanga na mituni bakestion ozalaki okipetolalaki pongi makasi na ndimi te nakomi vraiment na badute bolingo a distance tonda badute ordinateur monisaka ata na internet banaka sentiment Delandae Bosco Boble Denis Mutombo Noble Makela Patino Kamba Patrick Tabu Mawe salaka ngai ntango balobaka na nga soki ole otondi te tikolandaka Eric Gouigne moninga na ngai nabengaki yo na telefone na minuye oboyaki na yo kondimanga na mituni bakestion ozalaki okipetolelaki pongi makasi na ndimi te nakomi vraiment na badute na ngao bolingo distance etonda badute ordinateur monisaka ata na internet banaka sentiment Jean-Pierre Mongala Colonel Manga Victor Aristote Takiba forme alili la tezeki ya mongana kotika ngai nalanda sheri na ngayo bato mingi bakusakanga yanga moteme betaka mombombo
Papa Tida pasi ministre nakoma na pasi mikolelekaki mawai nakoma ndekobanga kolobela rose komoseluo Lili Debora Nini Erike ngwenye obiminga na tango na kolinga yo Jean-Marc Kabunda salanano na ndenge nalingaka Delphi Lumbila 520 nazela pelas luzolo koto mingi baluka Willy Tembela nazali nano mwana Maria na la vie il faut kanisa motema motezoki Natasha nakomi na suka timkala wa Cornetu mabibi wa Tunda Fatimu menga ya Mireille kolingo na memeli yo bouquet de fleurs pandata moke na ndako yo kanisa ntango ya kala Lycée Mwangela Espérance Lokongo Adiboka na Rotterdam Nadine Mabiala natuna emania dola bato mingi baluka kopia inae Kristela pambelaka butu na moi ke maladi ya bolingo ya tino kisi na ngwe monana te tisuka ya mokili lokola baya bokono ya liwa lilika yegode ya okotelinga ite marke soki shino botonga selika na deli na libala oyo yangai na ye natambolikini mobimba makolo epasuki nazelaka gigi bokole nanga jili wasenga nazelaki kakese bato mingi batongaka yanga moteme tetaka momomo bijukika elongi ya feti SPK Agro Cosmétique chez Santos Kikaka na Bonne Lukobina encore et toujours Umbalo non le type ya mami de l'or petit moulanga mama na carte Aïcha Kobi mama Satia Iboston encadrement toujours Mama Fatou la mère d'Oasis côté naturel Ramazani betela biso singa mike bayuma barevese préféré na ngai leongwangwata ye motema ekomi obeta ye selefambano okaze kongolo nakomi obanga ye oyo pasi susi mamunu e nandimaki te pepe matuba konyokolo ngai esomambo menaka lujaniki Pamela Maboti yanga bisango zalaka nango lokola moto azali na meka l'hôpitalo la grande équipe AC Milan mapasi na motema soki moninga bolinga na atiki yo amawa e marke nalela ye aron mitoka masolo ya chipe paka doms saye sope powete nyangume Christian Makali Roger Mandelani Dada Tabela
ça ici quand on n'a pas d'habitude. C'est quand on a l'habitude de dire, tiens, je fais ça, j'ai vu tout ça, donc il y a plus d'intérêt. Fouiner dans la vie des autres, c'est un péché. Alléluia. Fouiner dans la vie des autres, chercher tout, c'est mal. C'est mal. Pourquoi? Tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Qui aimerait que les gens fouinent dans sa vie? Ne regarde pas ce qui ne te concerne pas. Ne cherche pas à savoir des choses qui ne te concernent pas et à voir des choses qui ne te concernent pas. Calais. Okay. Hotel
à côté par Calais, Calais, au premier fallait autoroute, n'était pas dans de la Oyo. Il y a Calais. Bon, merci, à la prochaine. Il n'y a pas de Calais là. Frère, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de compassion pour les ennemis qui cherchent ta mort. Qui m'a donné la main bien? Oh, la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. La Bible n'a pas dit bénissez tout le monde. Dieu lui-même n'a jamais béni Satan. Hein? Ladies and gentlemen, your attention please. Due to a US staff strike action, some of our trains might be na